oza ligorodo nayebisa ye na musala na bino tout autour moko na bino akobwakelo maladi moko ya bango eza mwana mwasi eza nga mabana basi to mwana eza mwasi aza wana na ye nayebisa eke eza mwasi te nga naza nganga nkisi eza normal nga na nganga nkisi ngai eza na bapaster ebele baya mpe awa napesa bango yango ya plusieurs pasteurs baya otie maboko olobi inkra omona événement esalama eza mango mabe te denilesi wana mwana na ngai denilesi mwana na nga inkra eza kombo ya elima futila elima orone ezakani roli na ye eza ya domination asolola bien et lelo bomoni ke aza libana mboka Congo asolola bien leseli mutonga na solola na ye lite ya pete yango wana amoni ba produit na ye pasteur John asepeli libini obengaki pasteur John ngana bengaki John Nico. Merci toujours Internet, voilà, on est toujours là donc avec votre simple humble serviteur Carlos Caballo. Merci à toute la grande famille qui nous suit en ce moment déjà, de Biragap et à toute mon équipe, voilà, Aristote derrière la caméra, merci à mon ami donc Zulu, l'artiste donc bon séjour à toi depuis LD à Luanda. Je sais bien que l'actualité en ce moment est dominée par cette base et l'actualité boyibi donc confrère Nabi Somoko donc Valdi Tazan en critique il y a eu des lésions dit par-ci par-là vous savez très bien par rapport il y a santé naïe par rapport à l'actualité il y a des nilés c'est par-ci par-là tu me notre contacter par grand maître grand maître tu avoir connaissance plus Nengega boss nangai donc Stone Alberto Kalela lingaka et surtout Nengega ba gelor VIP ba beauté fatale c'est l'unique salon qui toko to ça nango ya beleza na château de Wana donc salon gelor VIP beauté fatale en tout cas bokina toujours de tout le temps tout ça pena le wana grand maître je ne sais pas en tout cas mesdames et messieurs vous appétez par rapport il y a ba vérité belé au malelo il y a homme de Dieu, il y a chroniqueur, il y a chroniqueuse par rapport à succès au monde de comment on les seront titre honorifique tolinga lelo kolata. Est-ce qu'ils ont vraiment biblique? Tout mon pépin ou tanangambo na bango bato ba yebi monde koleka biso. Merci déjà à mon ami de tout le temps. Depuis 6 wana na bosanité na bosanate masa nanga derrière la caméra na boa côté David na boa côté masa donc Kalou Champoutoumani et na bosanité donc Solange Madalena merci à toi en tout cas tous on a spot publicitaire après tous on a la plateau avec Aristote Matimbo et les grands maîtres voilà merci tous les et les grands merci j'espère que ça lit plaisir dans tout bon et surtout à ta tête Christelle grande dame bon séjour à toi donc moi c'est Pembe merci déjà à Alberto Calais le bon séjour à toi depuis Turquie na bosanité Stevie son leader et surtout à toi Geller Via et puis beauté fatale et ça l'aura bien Laetitia Zaba tous à la toujours botard de grand maître botard Kabalo oui amono suna sepeli santé bien kitoko ne lengi ko mona. Mais ce que Abima Bola Taraboui, pendant les émissions, donc ils ont recommandé Fola Taraboui, tant que mettre comment? Bon, non, eux ils ont une tradition, eux ils ont tradition, ils ont beaucoup, ils ont une mabete, ils ont tenu, ils ont beaucoup sinango, c'est-à-dire tant que les gens qui vont conduire, il faut pas qu'ils tenir, ils ont de temps en temps, donc ils ont une munition tous en quatre ya masolo, tout ça là marambo, tout là t'as tenu, ils ont bien, ils ont mabete. Et voilà, merci. Les lots la première fois où les émissions na biso, il y a tendance plus, surtout na Stone TV. Et déjà, tout balingaka makambo, Yvonne Malaka, Christelle Losombe. Donc déjà, là, ça les plaisir. Et makambo, vous avez une expérience pendant combien des années peut-être au côté monde? Bon, au Ningiza, makambo, pendant 17 ans. 17 ans, mais il y a cours de grands. Il y a cours de grands, c'est-à-dire na bandango na ndenge te ke o te bapesa yo nini te eza penda ya famille hiérarchie
père na dans un grand maître. Non, Kokobar. Kokobar da grand maître. Kokobar déjà aboti ba mère, azaki déjà na makambo. Asala da kombo. Da sala déjà kombo à partir ya ntandu kuna donc kombo salama na ninga mokete. Papa Kinzonzi batutu ba yebi na ba Congo. Na bantandu so koti kuna otuni ba oyebisa yo. Ki za pende ya famille. Eza mabeti ki oboye au gauche droite iti. Na ningwana. Et voilà, pendant que vous avez expérience, vous avez une kutana na ngona cop na yo. Il y a un monde de la spiritualité peut-être où ça la pègue lelo ou ta la rapé bobé te la ngon souvenir net nini. Bon, nga penza non na joie de fêtité. Nga non na joie de fêtité. Tous les makamu na kutana na ngou la rapé pele. Et puis so na largo de likambo. Donc yeba ke likambo wana eko salama. De mutu makasi ala na ngoma makasi te. Eko salama kabalo. Non a rupaté et puis non a rataté. Ils ont domaine n'a ngandi ba pometangi sala mabongo. Et voilà, ils ont un message au pesa déjà lelo. Tout le monde est vague ya Covid et tout les cas ba kufi tellement et belé donc malade et tamboli tellement trop et bien autant que ba grand maître ba prophète. Est-ce que mon pépé wana avant yango koma bo mona rango déjà moto moko pesa da prophétie nango to ne pe ya ki penon de boko kango te. Bon, on a visango déjà. On a visango mais au moni ignorance c'est ça trop. Ignorance c'est ça trop. On a visango. Na sala même ba image ba talibanda ba landango. Il y a un ami à landango wana parti à Brésil a bengangai tango maladie de GIE. Tango maladie de GIE a bengingai ngalobi na visa na ngango. Même na ba TV na biso a visango. A plusieurs fois na ba radio na ba TV na visa na ngango. Mais tellement mokili bandima na bango ba tout. Na ba de so ba linga bandima ba na position ni mutazala. Mais dernièrement, vidéo on a circulé, autant aussi cercueil, voilà, au bimisi moi dans la kati, ils ont perte peut-être un marché mikolo boza sous dominé ou ils ont besoin de ça n'ambo pas comprendre que ça grand maître. Te wana ils ont bezité, ils ont loko oyo, ils singa ike sala mabongo, singa ke loko sala mabongo po batu bana tembe trop, tembango za nini, to yibisa bango ke za biso me ba ondi mabisuti, ba ondi mabisuti, yango mone loko ani salamaki. La bande tango salama yo zala ki on a présent on monde événement salamaki. Donc il y a rien à dire. Vous comprenez kabalo, c'est ngé bongo. Merci voilà, le monde déjà dominé et marché na bien spiritualité et quotidiennement ba domaine nyo surtout le monde même dans des églises, tout le monde lelo spiritualité na bino na monde na bino wana ba pasteur belé ba koti yango même ko préférer ngo eloko ni venir sali zo pousser bango ba mingi côté na bino. Bon bango ba yebi bango ba yebi po nyonso basala kiza na ngora biso. Nyonso basala ga izana ngora biso. Biso ni mutu pesa ga bango basala yango. Le awa izana kisenso. Awa izana kisenso na botami awa na koli awa na zalaka awa opale na ngai. Palo zumo na oyo izana makamususu. Na bando kotaki omona kinengini ezaleli tenga na koti non te ko solo la tenga na koti te so eza mama wonga na te eza te ngesi na lobi ndima la eza te ke o koti pona mabete ok na koti saki yo po otala ndaku na ngande ngi eza sali ok merci voilà ba député bayakawa batalibanda bayakawa ba musuba witaka Nigeria Cameroun bayakawa donc eza na ngoli kama kolobela te. Vous comprenez ba photo wana tout mona ki wana eza bato baleka leka na palais oyo na kayi wana batika tika ba signature na bango. Message ça capté et lelo il y avait un moment là où tout le monde a événement campagne sur campagne. Koko isabatu kotelemisa ba ve ko lamisa ba vekle kotelemisa ba koka eza ba miracle vrai ou d'autre part ma na bino nezaki caché et na wana. Bon omoni kabalo eza boye na bando wana quartier nao ofanda oyo obotama bato wana be na quartier na yo bande ko kende ba campagne siku bakoka nino bazana balabala no mona moko atelema oyo yebi bon avena sonde bakenda ka braza bon braza na yebi te ponga be na kenda braza 2 fois ou 3 fois na banza na zonga na ngai kisenso mabele na ngai ozo comprendre donc wana eza nango ba pachanga ngabe ngango ba pachanga. Merci à toi. Est-ce que Lélo, tout le monde dans le monde a gratte des jours au jour. Donc, nous avons jadis papa Nabiso, Léo est allé dans depuis, mais
art grammatique à l'élo, de jour au jour, toute la mortalité, ils ont dominé à Osakanati. Ils ont des conditions, peut-être, bateau ba pas na bino, ba supporter que ça na correctité, et ngo bendara bango ou comment. Te eza bisoté. Eza bisoté. Eza principe. Pour ba qu'ils bino direct. Te vie eza principe. Kabalo. Na bisoké kabalo, monongo zaboy. Yo jamais vous traiter na moisi 3 fois na semaine. Yo traiter 3 fois 4 fois. Qui est fautif? Et ça principe, nous c'est ça principe. Vous comprenez? Na bigete kabalo, au moni na semaine, oyo ya max, otoza, fola ta trop sandal. Na yebi poni ni ça, sandal. Na yebi. Comment na contrôler yo? Na contrôler tous les mouvements sala nga na omona yo, na oyeba. Et parfois pempe moi boko zala. Il faut ngana lecter yo. Nous on a 4 palais. Parce que le monde est modernisé, banganga belé l'autre yibi bango na Kinshasa wa bakota na manger de veste, bakota na manger costume, et puis bakota ba assemblée bakoma ba pasteur yo ko pango ndere dindamika na nenga manzambala boy. Do bomelo jeté. Te ngana zanga ngankisi. Eza normal. Ngana ngankisi. Si. Vrai ou faux ba profession tout le monde a lelo et uta pas na bino tunza mutape ça ba pasteur. Bon. Ngai eza na ba pasteur ebele ba ya pe na pesa bango ngo. Na pesa bango ngo. Il y a plusieurs pasteurs ba ya. Na kotanga ba kombo te kabalo yebi o eza TV mais il y a plusieurs pasteurs ba ya. Ba leka pe na sela bango travail ba kenda pe ba mona ningi za la katili lo baza na maison. Est-ce que malgré au pesa so ba comboté mais ba cri au pesa bango lelo et dominant monde de ça la succès ou peut-être ba to ba yebaraté qui cri wana za crime satanique qu'est-ce que ça ba différence ba cri ko pesa biso ngo tout le monde a le ba pasteur a betango bo une église ba bandimba koyi. Bon, au moni o eza TV ba cri za les belé on a ko pesa yo mais yo ko utiliser ngo te pour en relire na ngo. Tenga nto pesa ngala ngiko expliquer ba tele na expliquer bato ba otala biso ba cri eza ebelé. Vous comprenez? Eza bongo. Male, mamale, mange bama. Mais, mutu lokola za mutu, aza pe na mayele na ye, asa nini? Abetiango contre-temps. À part Kriwana dans des églises, tout le monde n'a pas de pasteur lelo. Recommandation na ba crime sur côté pana bango. Inkrapé ali. Inkrapé ali. Inkra et ali. Yo bem do pesa. Oh. Kabalo. Na lobi Inkra et ali. Mai yango. Uchi maboko, ulobi Inkra. Omo ne venime salama, oza mango mabete. Vous comprenez? Tu es sous ma liboko, oh mai. Vous comprenez? Tant que déjà na opesa wango, Lolanda. C'est normal. Nous sommes dans l'église. Oh. Mais nous sommes dans l'église, c'est bon que ça ni. Na pesu yango, yo soko utiliser ngo ndenga na pesu yango. Komo na makamu na yo. Yo ba kriwana to mona ba tanga wana na biblique te. Oh. Eza biblique ndeni. Eza biblique ndeni. Inkra, Lolanda. Yo sa natanga na Bible. Ngesi natanga Bible tout. De Genèse, d'Apocalypse, natanga ngo tout na yebi yango. Vous comprenez Kabalo? Na yebi yango. Ba ça ba créer ça li bien, ça nga bina plaisir, ça nga bien ngana on noter pena à part Lolanda. Impura. 3 à part Impura. Lonkoko. Lonke. Eza ba cri oyo robeta yango. Mire fongwami okoti. Mire fongwami okoti. Vous comprenez? Ezebele. Bah comme tout na biso mais to ka pe parmi ba homme de dia makasi RDC awa. Ils ont moko patanga combo et puis alata combo inkrawana vraiment ils a produit, ils a poutre, ils a esprit ou ils a nini. Ils a produit ils a cri, ils a elima. Combo ya elima. Inkra. Ils a combo ya elima. Futila. Mais lima on roneza gani. Rôle na ye eza ya domination. Ah OK. Eza ya domination mututu na kokutana na ye na ozala toujours na tension na ngai. Vous comprenez? Ezebele Mamandanga. Ils a cri.
okobeta ngo boye na temps Incra ko to bino boye bi yango Incra eza na homme de Dieu moko boye awa na Congo na Congo na RDC Congo abanda ko lubango de temps en temps so bande ko lande banda ko yokango eza toujours yango vous comprenez ezala ki écrit na avant aleka na TV il faut loba Incra avant loba na TV il faut loba Incra donc tout est fongwami bapel na par-ci par-là et fongwami alors il y a un appel à danser mutu tout aux ala connecté même on ngo ke place mo bokutika mala mo kutsenini otali utikali. Et voilà, ça les plaisir, je dirais big up à toi, mon ami Yvonne Malaka, Christelle Osombe Chimel, Konzilo Lagitoko, donc depuis toujours Paris, on a besoin de Rochelvi Kobia, Rochelvi SK, donc Kevin Konzi, et Yannick Botewa, Moutonanga, Yannick Botewa, prêtre Naninga Doa, il y a d'autres mondes, donc Yannick Botewa, et ça les plaisir, et voilà, toi, on a un problème très grave. Est-ce que tu as pu m'accaser la prophétie? Bon, on a lobaka penza. Lobaka. On a lobaka. Est-ce que tu as besoin de pratiquement en pleine émission, prophétiser pour prendre le moment boy. Na bosani ko ebiso lo mo boy parmi ba cri on atangeli yo. Ah toi na Congo RDC. Ouais ouais. Pasteur moko boy. Auti ko bimi abimisa ka libo matanga ki kombo mo boy onode. Onode. Nana boyango. Nana boyango. Nani aboya yango? Nana boya yango. Nazala wana na collègue na ngai tango loko yango ezobima. Ngana fina collègue na ngana bité ko pesa ngote. Pour asololaka incomplet. Faut asolola correct. Mais tango yako solola correct. Ngana le na chambre C, collègue abenginga na bipesa ye. Asoli correct. Mukilendima. Mukilendima. Bigé le toto ngapé mo be grand maître na ninga foté bigé bakalu samputumani ba Solange Madalena depuis Switzerland botala biso concert na nga spécial sangi wana ya palais bina bonde na monde na bomo linga mabanga po kalezala ko boka ngate melele bele ko magino na nzembo wana fo boka ngali banga place tel boy même yo soko sambela même yo soko sambela izaka na de kombo tangaka yo yebi wa muto sambela ino mo sambela te nga sambela nga sambela nationné na yaka kana sambela dimensionné eza ignorance oya shenga ite to fandi na plusieurs années oso uti libanda oye awa na kini tozalaka na yo kabalo jamais oya kini okuta ubenga ngata te obenga ngana ninga mabeto obenga ngata ki oyebinga to sololaka à l'aise vous comprenez ya eza bongo eza teke oya boishinga na ninga foté mais soko zo sambela eza na dekombo yo otangaka mutu to linga libanga po ninte c'est normal, autant que combo nangai dédicace babengango. C'est normal. Merci. Total image ensemble nayo. Voilà. Tala fina vidéo yo. Ya confrère Nabiso. Tant que grand maître. Ne ozo mona na bilili na ye. Et goza la kolokoto ndenge zolo ba malelo. Par rapport à connaissance nayo, eza maladi mo peut-être traditionnel au binefo bosala. Kabalo mutu makasi ya makasi te. Mutu makasi za makasi te. Valdi na yebisa ye makambo yo. Na yebisa ye makambo yo. Na présence akara jina moto mabe ya mboka Angola ayebi makambo yo. Batista d'Angola na yebisa ye na présence élève na nga wana. Mais mutu makasi za makasi te yango e coïncide o eza ligorodo nga na monia. Eza ligorodo. Eza lotote, infectieux, tout ça, donc antibiotiques, tout ça pour ici là. Validi azana propre. Validi aza propre. Aza jeune moko boye soko tali ko comprendre que non, c'est un jeune homme. Yo lukela ba microbe ndeni. Et puis na beta o microbe ngo ya ndenge nini. Yekutu mutayebisanga ke non alandela ka santé na ngai. Oza ligorodo. Na yebisa ina musala na bino tout autour. Tout autour. Moko na bino ko boa kelo maladi.
moko ya bango iza mwana mwasi eza nga mabana basi to mwana eza mwasi aza wana na ye nayebiseke eza mwasi ozo comprendre kabalo na déterminer ke eza mwasi akobwaki lo maladi mwasi mpe nini tanga mpe kaka kombo ya kolobaka mwasi boye motika tosisa kopa makambo yango ntango tolobaka bolobaka na biso teke botanga kombo te mais soki événement eye otanga kombo nga mpe na kotanga te po kotanga kombo eluka makambo mosusu siko soki oyo asali yo bongo abengi ngai alobi te grand prêtre koloba te na koloba pe te mpo ngasi na visa yo napesaki yo mpe baprincipe osalela te nga fanda na liboka kabalo nga fanda na liboka o moni eza liboka o na fandeli nga fanda na liboka nga bakisi na bino mindele bayela bino tala nga te. Et voilà les leçons pour nous aider peut-être et c'est nini mettre pour du jour au jour quand ils ont comme toujours donc plus dangereux et voilà le père qui m'a bémoya donc ça n'est nini abenganga nga na osola na ye tant que ndeko tant que petit frère propre abenganga discours excusez abenganga na ko orienter et puis ozane pepele mais abangati nga na sireye abangati eloko obanga wana ezate vous comprenez eloko obanga wana ezate otali seki talatala akomona jour tozalaka na ye jour na yebisa ye amona wana kitalatala kabalo oza kitalatala asetise vous comprenez. Merci à toi grand maître. Deuxième photo tous les gars directement donc au Talawana. Oui bien. Wana mwana ngai. Wana mwana na ngai. Denile si mwana na nga. Denile si mwana na nga. Mais abenga nga na téléphone. Aoyokaki oni na ebisaki ye. Ndele mikolo pas dominer ou mina succès. Ezangai. Ba warrior. Ezanga. Na pesi écrit mon comme mikolo ya oyoka kriwana, boyoka kriwana. Déjà kri na ye. Na pesi yango. Na souhaité ba famille na bango ba mes condoléances. Ba mes condoléances. Ya na denile sina banda ki akufaki. Na souhaité ba condoléances ebele mais denile sina soleil ne boyete. Ninga ok na trop vitesse. Na solaki na ye boyete. Yaza homme de Dieu. Na solaki na denile si boyete. Yaza homme de Dieu. Yaza mutakisi bosola na ye koyoka na par rapport. Aza ya ngai. Denile si aza ya ngai. Aza homme de Dieu. Tika maka. Denile si aza ya ngai. Aza homme de Dieu. Nga naza na kuzu ye aza en plein air. Inkra eza ya ye na pesa ki yango. Vous comprenez? Na pesa ki yango eza ya ye. Na botoli ete eza ya ye. Menenga komo kendela abengaki na téléphone abaki na nga oya lelo nabana nde tosana émission boiso oza ati ba air moko komona ya oya pona sola ne lisusu de plus en plus mais basibe matanga na famille okende te to ne pona mona edingwa kendaki te edingwe azana lolenge na ye edingwa na lolenge na ye edingwa yebi qui suis-je Tanzawe ayebi Tanzawe qui suis-je. Merci, nous passons directement à la troisième personne, tu as la caméra. Troisième personne, Oyo. Oui, bien. Asolola bien. Asolola bien. Et le bon monique, Azaliba Namboka Congo. Asolola bien. Les seuls moutons à la solola na ye. L'ité ya pète yangoana. Amoni ba produit na ye, Pasteur John. A sepeli livino bengake Pasteur John ngana bengake John Nico ngana bengake John Nico oh c'est vrai de so aye tozole makasu na kimbiolongo na bengake John Nico azamu wana za ya palais ninga za wana ayeba kino nkoko azali na sepelaka depuis de musika abenga ngai et tout abenga ngai c'est bon. Un grand merci bon. À toi. Merci déjà Trésor Zaba, grand maître Toto Nzenza. Toto Nzenza, donc maître X, autrement dîné, Tolobaka, Kananenge, toujours, il y a Paris, Wana, Membrazonnaire à toi, Trésor Zaba. Bon séjour à toi, grand boss
Alberto Kalele depuis Turquie. Merci déjà à Goldé Delix, Yannick Botewa, 3 fois prêtre, Yannick Botewa, Gelor Vie et puis Beauté Fatale, Kevin Konzi, Rochelvi SK, donc de tout le temps. Merci déjà à Docteur Georges Carlos de Switzerland, Spezia Sangui, donc tante de mes enfants, voilà, Stevie Sombo, ta tête et Christelle Nabosanité. Dernière photo, total là, oyo, il y a culture missionnaire, tu as la photo, yo. Il n'y a pas de succès, bah, jour, il y a un côté, ite ya kanda mais nanayebisa ye boye soki azosolola na ngai bien te na koefase ye nde nalimusaki Denis Lesi seri moko boye ye mpe na kolimwisa bongo soki azosolola na ngai tanzawe bien te na kolimwisa ye oyo wana nga napesi ye eza kaka oyo wana eza bamiete biloko mike mike biloko mike mike naloba nini na gute ye kaka mpo ndenge asolelaki ndenge alelaki nabi te kolela boye toza mwana mobali l'homme c'est la décision lokolo oza mutu oyo oza na décision nga na osala yo mais ezala reconnaissant lite ya pete reconnaissance adanzi aza libanda Denis Lesi baza même rang yango moni kosolele komi bien mikolo ngam na tinda bango lite ya kanda na Denis Lesi fubo solaka bien et puis yebem do tinde mombe wa warrior pas fallait te wana za système na pesi bango pour bazala toujours na plaire nga na sage la recommandation yuti koto oui euti shenga ayambe bana yoka nako euti shenga euti shenga mari mutuka mo babi so koti na sebo yango eleki yotikali eloko na silikeli Denis Lesi il fallait pas pesa mutuka wana pour ezada ya robeba ebisa ki epesa mutuka ya bia pour aroya ezate oyo bengi muto journaliste te nga na ebisa ki yende kende et pas Denis Lesi akopesa yo mbongo akopesa yo mutuka mais na sepeli mutuka neza kokufa ifai nango na lupanga Denis Lesi mais mbongo azwaki. Merci à vous déjà donc de bonnes choses de dire pas. Un grand merci déjà donc à Stevie Sombo, leader donc bon séjour à toi. Merci à Gelor Vie et puis Beauté Fatale, Beauté Fatale, na Bosanité batu tout balinganga Kalusha Mputumani, mon vieux Richard Pembele donc tout dans l'exploit, mon conseil Diblin, Richard Pembele mon conseil Irlande. Déjà big up à Yu Manouana na Bosanité c'est l'unique salon à Château d'Ouana donc salon Gelor Vie et puis Bokina wana tout le temps, tout ça wana donc Yannick Botewa grand prêtre ya Osaganate. Déjà merci na tout balingara biso donc bo s'abonner massivement Richie Bokoyo depuis Turquie na bosanité soda makasi ya papa chéri na nenga mboka donc Fabrice Mayenge le boss merci na tout balingara biso bo s'abonner massivement et na habité banganga pe ba bata boka to nene na comprendre te donc on a repéré bato boka izara petit na ngai bina filé on a petit na ngai Ndrangeta. Yabanda. Ouais. Yaza adorateur. Ouais. Alingi pete afandi na ye. Mais na yebisi bango ke mutu makasi eza makasi te pona bina fili. Wana apeti na ngai ya palais. Succès na okoma nango ti koko. O batu ba okanisa neza yango te. Comprendre? Ouais. Nga za moto na Nzambe. O batu bakanisa pona ngai etali bango. Mais nga vena, na bina moto na Nzambe. Donc bon mutu moko bina fili sili. Si vous n'avez pas sunani, ba sentir ezali ba sentir ezali. Vous comprenez? Ndeti mikolo yo, naza na poste na fula petit na ngai. Denis Tishimbi abaranganga na opomper. Na opomper. Merci. Kosi pe na opomper. Vous comprenez? Kapo pe na opomper, Zulu na opomper. De bango tout bazali, mais de fait pe na opomper. Vous comprenez? Ne na pompa. Emilia Mayemba na Paris. Moi si ya nani ya Dide Masuki na nani non Emilia Mayemba moi si ya Noëlla de Bundes super Anita Lelo moi si ya Dide Masuki wana baba petit na ngai na pompa bango. Merci à trop. Très gentil, voilà. Donc, retrouvons-nous prochainement. Dans le Sanate, Serre Nangamoro a parlé. Fifi la douceur des Bundes. Voilà. Donc, big up à toi. Et c'est l'unique patron depuis Bundeswana. Donc, Gérison Photo Caprice. Donc, dans le Sanate, en tout cas,
s'abonnez-vous massivement, vous partagez l'émission et surtout vos commentaires ça l'ira bien. Chef Zulu. Ah, vraiment, en tout cas, cross bon, on va côté ton matanga, tout coup, t'en as un soir, on a quoi. Retrouvons-nous prochainement avec toujours Carlos Caballo et tout le temps.